kombo na nzambe tata mwana pe tata mulimo centre batata na ba mama bandimi bonso ya tata mulimo centre oyo tobengami bana ya République démocratique du Congo RDC toyebi pe maloba na 1921 eloba makala eke luzatambola makanda manza yango tango na ekoki bilaka yango tozomona tata mulimo centre tata Simon Kimon Kianga nzambe mulimo centre le 12 octobre 2023 ayambaki bapa ebele na Yerusalem. Et si ko bapa ya pe wana tango bazongi bipai bazalaka bamemi sango e bayo bayokaki sango yango bazaki na nkamba te bayoki yango bayokameli malamu babi biso pe esengeli to matana Yerusalem to no kutana na tata Simon Kimon Kianga mokonza lingoma mokonza bule nde yango wana tata mulimo centre asengi na biso bandimi na ye ko banda ngai moko président délégué du collège ya RDC kino na mundimi ya suka ya kozwa batambusi banso kobanda na responsable ya cellule ya poste ya district ya territoire ya province ya kalokola na ville ya Kinshasa ba passer communaux ba passer sectionnaire biso banso to biengami mokolo mwa vendredi oyo to mata na Yerusalem ya sika na libiengami ya tata mulimo centre esika kani akoyamba bapa ya baye o ba koma mokolo mwa poso meko banda ngai moko kino na mundimi ya suka nene utikoloba kobanda lobi mardi mokolo mwa misat mokolo mwa mine suka mokolo mwa mitano to mata ebele na Yerusalem ya sika esika kani mokolo mwa poso tata mokonza lingoma mokonza bule akoyamba bapa ya bayike o bakuta bipai na bipai toyebi ete mama mwilo bana koloba tango nyonso soka yambi mopaya bana koloba na biso tango nyonso ete mopaya batala kai na elongite me batala kai na libumu toyeba likambo wana ya wana esengami na biso banso tomata ebele ba passer provinciaux banso ya les 26 provinces biso banso tomata na Yerusalem ya sika na lobi na zonge lisusu tous les pasteurs provinciaux il y a 26 provinces ya RDC tomata na Yerusalem ya sika na ba collaborateur na biso na ba district na district na biso na ba territoriaux na biso ba cellule ba poste bango banso ba mata na Yerusalem ya sika esika kani tata mulimo centre akoyamba bapa ya baye o mokolo mwa poste tata passer provincial ya Congo central na zongeli su epa na yo zali mwelo to porte ya Yerusalem kotisa biloko bilei ebele ba madesu ba manioko ba mbala ba fufu ba mafuta emata ekota avant vendredi na nkamba Nouvelle Jérusalem Yerusalem ya sika pe yo tata passer provincial ya Congo central ko bosa na te nkamba ezaka pe na besoin ya karibira pona musala karibira pe ezangati ndemu pe na sengi na ville ya Kinshasa passer la ville ya Kinshasa passer provincial abosa na pe likamona ya karibirante le reste des provinces pe to yoki ndakisa bandundu pe ozali porte ya Yerusalem ya sika ko bosa na te bandundu ndenge ozali ko banda kwili ko banda mai ndombe kwango bino banso opia muna possibilité ya ngombe amema yango ba fufu na bandundu ebimebele ekota na Yerusalem ba madesu ba wangila ekota na Yerusalem pote esunga tata mulimo centre na bapaya ike oyo akoyamba bango mokolo maposo yango na abengi biso banso na bandimi na ba responsable nyonso tomata na Yerusalem ba chef de mouvement association et service na niveau général na niveau national na niveau provincial na niveau communaux et ainsi de suite totonda ebele na Yerusalem moko azangati vendredi biso nyonso tokota pa matimu kono poso tata mulimo centre akoyamba bapa baye ndenge papa diange na bana ekoloba ye tozali tata Simon Kimon Kianga na maloba nete quand on vous confie une responsabilité rendez-vous important donc biso banso bandimi ko bana mundimi ya mbokino na nga papa président délégué du collège ya RDC tozo matana nko ko banda lelo kino vendredi na Yerusalem ya sika esika kani tata mokonza lingomba mokonza bule akoyamba bapa ya oyo biso tozo pese maboko totondisa nkamba na ndenge sengeli pena bilei pena makamu nyonso totondisa yango tosepisa nzambe wa biso ya sepela biso tozwa mapamboli bapa ene pe basepela tango bapa ene basepeli molimo santo asepeli biso pe tozwa mapamboli nde na tondi bino botondi okombo tata mwana pe tata molimo santo amen. Na kombo na tata mwana pe molimo mosantu mokolo mwa lelo toye na chaîne ya télévision ya église Kimbangis oyo biangami ratelki oyo ete tosili koyamba mbela ou bien message ya tata molimo mosantu papa Simon Kimon Kianga ni mokokisi ya bilaka yango wana bana engumba Kinshasa
balingami ya tata molimo mosantu papa Simon Kimbangu Kiangani nzambe wa biso azali kosala ya minene pona biso mayema sakola maka uta 1921 mokokisi ya bilaka tata molimo mosantu papa Simon Kimbangu Kiangani azali komema biso na bilaka wana lokola to utaki fete le 12 octobre tomonaki bapaya ya minene po ete nkamba azali koyamba mokili mobimba maya minene ya bikamwa oyo bapaya bamonaki na kamba Yerusalem bamemi sango na bamboka na bango esika bango bakendelaki yango lelo mokili bakonzi ya minene bazali kobongama koya kotala Yerusalem komona nzambe molimo mosantu yango tata molimo mosantu asili kobianga biso bandimi ya Kinshasa batata pe ba mama sango ya esengo oyo ekomeli biso po mai esakolama yango lelo mokokisi na bilaka azali kokokisa tango tosili kozwa mbela ya tata molimo mosantu ete biso bana engumba Kinshasa tosala programme ya kitoko na bakomini nyonso batata ba mama bandimi bana mokolo mwa lelo préparation déjà ebanda po ete vendredi biso baso tozo matana kamba Yerusalem pona koyamba bapaya minene ya mutuya oyo bazali koya na kamba Yerusalem yango tata molimo mosantu asili kobianga biso batata pe ba mama kimbongiste biso Kinshasa biso nde batosimbi nkamba Yerusalem mokumba ya nkamba Yerusalem eza na mapeka na biso yango biso toza bato ya liboso ete totombola likambo ya tata molimo mosantu yango ekende liboso bongo lokola tozali komata na nkamba Yerusalem bapaya bakoya ebele kuna mabota na mabota bakozala yango tosengi mokolo mwa lelo bilaka oyo tozalaki koluka yango ezali kokokana moko na moko ndenge mokokisi ya bilaka azali kokokisela biso yango na mwana Kinshasa moto ya kotikala aza te biso nyonso tokende komona na miso biso tokende koyoka na matoi po ete bapaya wana bazoya mpona bilaka oyo esakolama mpona biso to bana deya kosala baprogramme ya transport po ete mokolo mwa jeudi biso nyonso na nzela ya nkamba vendredi bayo bakolonga avant balongi jeudi biso tolonga mwa retard tolongi vendredi po ete bapaya wana bakoya samedi nde dimanche ekoyinda na kamba na ndenge ya mokete voilà message toyaki nango mpona kopesa engumba Kinshasa yango ya mingi bino bandimi ndenge bozolanda bokozwa makambo ebele na bapaster komino bapaster sectionnaire tosilisi na kombo na tata mwana molimo mosantu amen.